Mission na biso ebengami na kombo ya spécial plateau chrétien bobo mesana kolanda chaque mercredi na ngonga ya 14h na yango tina tokutani lisusu mokolo ya lelo ya mercredi pe matundu mingi na nzambe wana a permettre lisusu tokutana na bino elongo na mokolo ya lelo de bongo na tali bongo na sima kuna na régie matondi mingi na Christian Touré les grands régisseurs pe mbote na bandeko banson oyo baza ko participer na biso na émission oyo na ndenge na bandaki koloba émission na biso eza en direct toza wana pona koyamba ba appel na bino na numéro eza affiché na etando ikia na bino pona ba message mituna nyonso bokotuna tokozala wana pona ko répondre na ba appel na bino tozali wana mais bokokota tango tokopesa bino ningisi ya kokota ndi na wana bokozwa libaku ya ko participer na biso na émission oyo na bongo nazanga mokote na kati ya plateau oyo nazana le prophète de la nation moto oyo nzambe atindeli biso ye apesi mayele pe atalisi apesi vision ya kosilisa guerre nyonso eza koleka na mboka na biso kuna na mopanzi ya este na yende tokozala na ye na mokolo ya lelo mbote papa mbote mama journaliste toyambi yo lisusu na plateau na biso tolingi toyeba nini omemeli biso na mokolo ya lelo lelo na memi liloba ya nzambe ndenge atindaka ngai awa na nation ya Congo RDC toujours azolebela ngai na système mingi na makambo etali tribalisme azolebela ngai bolingo ya batu esili na kati na bango na batu baza na posa nzambe lisusu te bakomi kokima nzambe bazokima nzambe koma po bazolinga bakavwa nzambe te soki atindi mutu naye bazolinga bakima ye ubieba balobele makambo oyo batindi yete yango lelo nzambe ayibisinga na lakisa bango mutu moko wakala Zakaria atindira ange naye asololga naye me ayambaga ye awokana liloba oyo ange ayibisiga ye azwa ngulu ya kuresir makambo abandi uzanango posa biso ba Congo RDC na biso ezo senga toka makambo nzambe azoyibisa biso podozwa ngolu ya kuzana pena mboka na biso. Matonzi mingi papa, est-ce que depuis au bandi kopesa sango oyo déjà yambi appel ya gouvernement ou même ya tate ngumba ekolo tout message moko boye déjà oyambi yango? Depuis na bandi na turo oyo na ambia ta message mogote ou bien appel na ambia ngote po ba benga ngai ba tuna ngai ou bien ba approcher ngai po za musala nzambe apesi ngai depuis 2006 ba négligé mais na négligence ba salaki oui ba salaka mais éclairage ya malamu emonekana gati po nzambe alobaki soki ba yambi ngai eza comme ba yambiye akola kisa éclairage na mboka oyo bino mokobanga batu mususu bazali likolo ya bakonzi nyonso mais nzambe azali likolo ya bakonzi ba mukili mubimba soki mozoyamba basali naye moka ndenge batindi bango mokomona lumière bakonzi nyonso bakona lumière na population komona lumière mais na taba zoboya eza malamu te pongai moko taba tinanga wa Kinshasa na boyaga na lobinza byotindinga na kende Kinshasa lobi na kende makulu tikindu ifalo pesa ngambongo na Bukavu na futa bia avion na kende malamu ndenge bamusu bakendaga mais lobi na kende na bima na makulu tikindu okutindila nga avion ngana komegi na dute kome mutu tana koma na shabunda na misekeseki na lobinza ndenge atindinga ye mbongo na kupesa na avion eza wapi na koti na bunzoto na lobina landa baninga na kati ya zamba nanga na luka diama na zamba po batu bazozo wa diama na zamba nanga izambe ndenge atindinga pesa nga diama na futa bien normal tana keina zamba nzambe afrapanga ye ta frapanga ye ba memanga meme na kipoi makuleza tout droit na maboko na kingo nazo bougete tina sala 3 mois frappe ya maladi na bimina nzoto meme na kufi tana kufi na misegeseki nzambi alobi na zongisi soto ndimi okenda Kinshasa na kuzongisa yo ndenge zongisi kinga na kufa alobi opanda koloba na kotaka na moto balabaka chenama na tumbama na kati ya moto erere pona boyeki kukenda ndenge za bisingaye na yana pesa sangona na siao na Kinshasa mwana lobi na tangi tena yebanite esiba kokangaye nzambi alengegi na kenda bongo na makulu na zosala musana na yena nzela ti kindu après avie monekana ngana lobi tena dukambongo na diama na zo diama na futa biye nzambi afrapanga na bimana nzoto
na kufa na kota na moto na zonga na limisa na zonga alibi omo na moto nenge swag ozongwa okende na nation na Kinshasa bisabango makambo na ngai na kumana kusolo na hiyo mais depuis là batu musu bakuta na ngai ba mona kaya solo nzambe asolo na ngai mais batu ba mona katika nzambe asolo na ngai eza nation congolais et toutes les nations ba kenza nzambe asolo na batu na yatinda atindi depuis 2006 nzambe alibizala comme centenaire le bagandenge na zoloba chaque fois na loba na télévision na komaga mikanda na bemina nation mais ba répondre gate yango nzambe aletelemi singa lisusu ba jour oyo telema na kangaki matono bino na lembi mbongo ebele to pesa gab na télévision na radio même na journal ba mona gango mais ba pesa réponse était mais nzambe alebi kende na zwa ba frappe même mingi yango na telemi ba jour oyo na zoleka na télévision etikali pa bato abazoka sango oyo soki ba respecter ba moni loboko ya nzambe soki ba respecter te na zana problème te nyoso ba komona etalinga ete mais l'essentiel ngana se présenter na nation na avec na télévision na komaga mikanda ba benga ngai to solola makambo etali mboka makambo etali mukili ndenge nzambe ayibisingaye yango wana tolmoni lelo tokolinga bata otangira biso place moko na kati ya Bible na Luc verset 1 verset 12 à 15 na kolinga vraiment sunga biso kutanga place wana bamu na ndenge nzambe amani solo na batu ya kala tile loazo solo na batu na ye. OK. Luc 1 verset 12 à 13. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il voudra dire. Quelqu'un dit à Jésus-Christ, 10 milliers de la foule, Maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vous vos partages. Puis il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépendant pas de ses biens, fut-il à l'abondance. Et il leur dit, ce problème est le terre d'un homme riche avec beaucoup de rapport. Merci. Toebi kenzambi asolaga na batu depuis longtemps tilelo. Oya koloba kenzambi azosola na batu te akosi. Menzambi alingi nation yo ebonga. Alingi nation yo baine bibaye bake Congo RDC nzambi alingi yango. Alingi meme ba rebelle baine minyoso bazo ities kamoko po babundisa RDC po basilisa biso ba récupérer mboka baye bake nzambe azana posa mboka RDC za na pe soki na telemi bongo soki mondimi ndenge nzambe azotinda ngaye to mona na bakonzi ya mboka nzambe alibigina na premier numéro po tamu sabani tinanga na bitumba na kei na sali musalo nzambe abisinga pa batu bazobunda na bazobunda bundisa biso na pesa message partout pe mona kanaga eza ko bakema minduzi na bino eganyaga pona soki na rezonde ndenge prendre la société tagia ukanga matimu lengi peye ko kagate metana kota na tere na zongi pezo la ndanga iske na leki tina koma na Kinshasa na tawa na kutemanye mingi place wana yango wana bitumbezo yaka partout ya ndenge na ndenge me eza na fondation na bango abatindaka batu babundisa biso aba boni ko matana makasi ya koleka meme nzambe ndenge bamonaga me lukuta nzambe azana bibundili na ya secret oyo akoki kubundisa batu babundisa biso abazali kolo koleka oya maboko na siri na nzambe po yango lobi soki bayambi ngaye mukonzi wa mboka oyo azo diriger mboka oyo ezala oyo azali ezala oyo akoya kuzala eza malamu soki ayambi ngaye bakomena changement na ndenge na telemi boye nazolinga nzambe alekisa remarque na ye ya kubundeisa ba ennemi na biso ba jour oyo depuis na bandiawa il faut ba monake nzambe wa RDC atelemeli mboka na ye oya salamu kinalola oya tindega prophète birindwa pona nation nyos alobi abanda na mboka na ye eza na pe soki komi na pe ba yambinga eza na pe yango na kokota na maboka mususu yango wana bino muzo kale nzambe kutosala musala na ye bino ba autorité ya mboka oyo ya RDC il fallait moi bangaye to sol nzambe ensemble moi nzambe alingi nini yango nzambe abisinga ya liboso na peuple nyos kubanda na bakonzi ya mboka na peuple nyos ya liboso alobi tribalisme sila
matondo mingi prophète tozonga mwa moke sima pour neza na batu mingi mosusu bazwi libaku ya kolanda émission na biso nde na mokolo lelo et pourtant tobanda yango depuis bambula ba semaine euti kolika na yango ozongisa biso mwa moke sima prophète aza auti wapi prophète apriaka wapi osali parcours no ndenge ni pokoma na kati na esika yo mingi babandaki na biso te les premiers jours émission na biso bazwa opportunité ya ko comprendre le prophète de la nation parcours à vie na ezandenge nini ezana batu misusu ya miso bolinga balanda o mais bayebite prophète auti wapi to banzi wapi pesa bango lisusu occasion bayeba bien qui est le prophète de la nation. Merci maman journaliste. J'espère batu nyoso bayokagike prophète moko akomia na Kinshasa na 2006 ta ezalgem plus 4 nzambe apesiginga message na memango na nation Congo RDC na kote kulobango te osepela osirika nzambe apesanga yango kendo déposer document awa na nation congolaise congolais oya RDC ba 4 président moko fulani ye mtu azote na premier président document legi partout na ba église partout nzambe abisanga ye na aéroport partout ndenge nzambe abisanga na ndenge lekaga il fallait battre repentance nationale wa lekaga azalaki Joseph Kabila mais akima repentance nzambe alobi ndenge okimi repentance pouvoir na yo ekiti nalobaka ngo na télévision partout alinga avancer nzambe aboya Félix akotagi nzambe ayibisinga ebo na mema ba document na ngai na biro na ye na tawa na kamera mutazaligi président wa bureau ya maison civile bayambaka ngai te na reprise même na télévision na loba bayambaka ngai te 5 ans ngo ingesila nzambe alibi bazo postuler lisusu tellement kende na boyigi tamingi na zui frappe ya ndenge na ndenge ale na ye na résister to yaki nzambe akumama ndenge do komiao na mtu akomanya ngai biso zugi frappe maybe no mko sekura expliquer mko ibate nzambe afrappa na ndenge zo frappe azo sol na biso na seli bongo pomo zo kanga ite tado telemiao watu ye na television na zui pe bino seke mozoboya maloba ya nzambe ngai na deja na zana pe po deja na kobia na zo bisa bino makambo nzambe abisinga ye makambo ni leka bongo avana kama na nation na 2006 na bandagi na bitumbo za bandi kusema na ya RCD Zambia libi kero tele misa bitumba na plein de la Russie mema mwasi na bana yo na zangina bana sisi na tawana na mwasi na ngaye kende na bango na bitumba koloba teke oyebi tesko zo kendi okubana kombisa mwasi na bana isi na kula kisa yo tana koma na kamanyula na komela na mulira Zambia la kisanga isi na kubomba mwasi na bana alibi kende pa pasteur miru a prier pour na yo website na tindio na bitumba opesa ba message na ngaye batika bitumba esili ya so na kende pa pasteur miru azagi pasteur wa Kamanyula azagi mfuler wa église Selpa nande na kende Selpa azagi selza na tawana nande na kende na pesa message za bisingaye na bisiye pasteur lobi ba koboma yo ukendete pa rebele wana bazoboma batu nanga na dimendenge alobi comme musana nzambe a prier pour nanga lebito kupisa ta ya kutemani na kati ya église na biso na Kamanyulu meko kende pare ba rebele tina pesio conseil nanga na ndimi musana nzambe apesinga conseil basi voix esili kana koma na nzela na ukavwa munene kotanga na nzoto e bandi koloba yo na lebia prier pour na yo pesa ina message même matokenda na kandlero oyo nazo kanga voix za mingi zoloba na partout na makati ya makulu partout matawa kukende meme skabana babaza na mwasi na yote na matana montagne muliro depuis là j'espère batu bazagi na Kamanyula na tawa na bakolo ba histoire oyo ndena zo matana muna mutu moko wa pembe akitina simana ngai atinga luboko na kati ya mkongo ndeza zaligi montagne makasi azo matisangaye malembe ndeza zo matisanga malembe bitana koma na barrière ya basoda ba rebele wana bala bandi kubeta ngai ba fimbo ya banzete batungada banda kuna bango nazonga bamoni kena za mai nisema ngona za musana na nzambe mola kisanga ba komanade batayo na bino na tawana ba soda wana bazo betanga mena zo kadolerte makile bandi kubima na nzoto mena zo kadolerte tina ye se trouver na leki bango na sote bango na komi musika na kati ya ka kumbe iska na vandaga iska ba komandade batayo na bango
komanda wa batayo wa Uganda, wa Rwanda, wa Burundi na wa Banyamulenge. Tana kuma place wana bamuna na zobi mamakila na nzoto. Balobi pourquoi mo betiye bongo azole makamba nzambe. Mulimo teto kanenge azoloba. Balobi teto muna za mai ale ba posenga ba question. Bazwi Bible bango ko bandi kutanga. Ba telefone Rwanda tozwi mutu moko tana makamba azoloba. Balobi mokanga ye momema ye na butu na Rwanda. Na tawana ba chimuli libulu batenga na libulu. Tabazo chimuli libulu batenga na kati ya libulu ko bakanga maboko na makulu. Bamoko bali tubete masasi bango balobi soki tubete masasi batu bamoni nege azoloba mabete azopisa biso conseil mais totika etomeme na prison ya la police butu tobema ye bazolobela museme vanza mezo memelanga bavwana bango ti ba pesi ba soda na bango ba rebelle ba memanga na prison na barabara ya la police ne ba komanga na biro ya la police na Kamanyula tana komi place wana batenga na kati ya ba prisonnier mususu te batenga na ndaku moko ngai moko bakangi bazwi fungula tina yemba nze moko elobi Paolo na Sila abondelegi porte ya prison efunguka vwana ngai mataka mingi ya na mulio musantu nazoemba avec joie tana zoemba avec joie na ukinda kwe kumikome tuzaba tebele tuzoemba sur place commandant la police moto anza bekitilie ali mofungula mbangu ndako wana bali bya za mai za musana nzambe message na zagina ngoe kotana commandant la police abandi kupesa message kubanda na 9h ti 15h chef de poste wa Kamanyula ke kubenga basoda wana ba rebelle po bango bazogimba ko uneza ikomela bango bakiti ba commande bato balibi totemo makuna biso na assiette fokami bondela pona biso limbi sabiso tumoni makambo ebile na sima nayo zwa bible nayo zwa sentire nayo to komanda kusengela nzela ome mamale banzambe na kati ya bakanyosu ezana plein de résister est-ce que yo so ukende so ki bakangi baninga benga ke biso to libérer yo pesa message ke bitumbe sili nego sili na nini nzambe abisinga na bisabango ekosina munoko nazo yebisa bango sur place nzelezo funguka nazo le kana bakana kenda rubalika na kenda bwegera na kenda lubirizi na kenda buvira na mata wewe bakangangaye melala na kota na prisote ti wewe bakangangaye histoire za munene ti na kota mulenge neske nyo sona bandi kuleka pe kotaga ti na zonga Bukavu bakanga na assemblée denge bisa batu bazali na assemblée message bakanga porte babengi kenga baya kuzwa ngai bango se balala pongi zambe bifungula porte di mali banda na kenda mbule bandi kubeta na peme pa kabati na kati ya na kati ya vila Bukavu na ibisa bango ndenge makambo eleki zambe alibi mbule zo beta meleka na kati ya mbula okende pa nayo deja ndambe mko fungule porte ya assemblée mbule yena zo tamu na kati ya mbula na moni muntu akitimu wa pembe ayena minda misatu achango na mutu na ngaye ndege moko modeli ya nani ya Peugeot bizole kalikolo na ngaye alobi muni minda oyo ndege zo pela na gutinde papa konzi nyoso abana lingi na batumike so to muni mwindo peli kubanga te yebana sana yo amtuka mwinda wane pisanga force ndege wane za kome nani njiwa ebandi kutourner ngaye mbule zo beta balobi mbule nyo sesila na nzoto nayo kubanga te kinde tina ndako kozela mbule esila te po bato bazoluka yo bazoluba yo olehegi wapi ndenge ba kagriyo na kati ya ndako esila gibongo ndanda na kina aeroport ya Kavumu na pesa ba rebelle message bazonge para bango sur place bakanga ibatianga na conteneur na bondeli mukete na bondeli muke sende splat silangaye porte ya nini ya nani ya conteneur funguka kadine pasuka tana kotana na bimana kati ya kadina ya nani ya conteneur na bima libosia ba soda ba kima barriere na kenda nazo tamla makulu bango na bingine ba monegi nini ti nazonga Bukavu balokanga de mwana Bukavu na vila Bukavu tawo kaga batu moko bakende na mulenge bakende renio bala bakemuze apesika bango mdambu ya mboka bakende kutali kandana bango zana bisina bango bahozonga te bakende te mboka wade te kamite mokene te ndenge bakende ga batumba mana avion mina pesa bango message na bandi kutambula na kati ya vile ya Bukavu na vile na Nguba na bisi bango message mokende mosala ya mabete na boy yango ka avile bango tumba magana aeroport ya Mulengi batumba maebele soki na zole kana vile Bukavu soki ba moninga e bakiminzela prophète na modira biso na bisi bango na modira bino temeza ba petisa bino most kende mosala politique mabe
yango soki to continue politique ya liboso na mboka la RDC to sala repentance nationale kusala repentance nationale e komandana mokonzi waza wa mboka anja porter pe na mboka oyo ayamba ngaye na ili senza mbya lingi nini a poser ba question tazo poser ba question nzambe alebeleka ngani na ko répondre ndenge ba yamba ngaye na hôtel de ville ba posanga ba question na trois bureaux bazo juge ngaye mais Saint-Esprit a bisanga réponse timba zongi sangaye yango le longtemps a décidé na yawa na déclarer sous bango bazo lo ba élection est-ce que respecter le bazambe ya baga ya kuyamba ngaye depuis 2006 autorité wa mboka oyo est-ce que respectaga même na tuma mukandana natenda mukandana kati ya assemblée na tawo ya Giseketi mukande kendeka na assemblée batala makambo oyo za nini batana ne bazo travailler pourquoi ba mbinga été même atana assemblée nationale bango ti président ao kalikambo ne yasoki aza la toucher aya mbangaye bazo mona ne bazo sala misala bango moko bayebi pasi bazanango bayebi yango nzambe atindi ngaye lelo mazo linga élection est-ce que bayamba ngaye est-ce que soki basala élection yango bakoyamba ngaye ngana zawa comme sentinelle ya nzambe alobi tikalawa déclarer na nation oyo ngana tindi yo bayamba yo na nation oyo nation ebonga mema toi makasi utaka wapi ya kutoka basana nzambe okumuna muswazo bazwa pasteur me omuni ayirisi bakonzike baoka mala musana nzambe haina ngote orwa yebi yangote eza secret bamusuba sala prière ke bazo sala repentance et c'est le matin po ezanga yote na yaga na tawana na pesa message te soki ba okina pesi message o ba mingi ba welega to prier pona mboka to sala boye nzambe seto aponi mutu pona eloko eza eloko na ye pourquoi nazo zanga pe nasala misala ngaya maboko nasala bilanga na ngaye nasala makambo na lingi nanga na ko sala commerce mais naza fermer naza arrêter avec l'Éternel Dieu vivant na loba na déclarer na loba soki na lobi te na ko sala bilanga na ngaye te na ko sala commerce te eliko moko te na ko sala mais soki na se décharger na lobby ato fingi ngaye ato beti ngaye ato kangi ngaye ngana za aleze na mulimu amena yango mingi batu bayibaga te makamba ba prophète ba poninga pona nation est-ce que na kendega accompagnement na izaga nini miracle de Dieu je vis par le miracle de Dieu depuis 2006 église nini elisaka ngaye mutu moko wa nzambe yambaka ngaye pasteur Sita Lwemba tana yaga premier tour nzambe lebega yamba ngaye na sele pa na 7 mois alobeki naza obligé na lisa yo tongo 12 heures na pourquoi na maya busokolo batu amonanga lubiko mingi tana zaligi place wana batu ya bakaser batu différent na bandi kuzwa mbongo ya transport na batu nani na batu abazomo na miracle ya Nzambe tilelo je vis pas les miracles de Dieu je suis accompagné avec l'Éternel lui-même beaucoup de miracles mutu ya mbinga ya izal nanda kuna bandi kumona clair tilelo soki na liaka soki lataga eza église flante oya zana passe tambeseka kutani ngaye alobi na zana lusenga prière yango muni lelo nazo vivre bana ngaba zo vivre nazo lata église te ne oya zana posa also nanza mtando aloba na kene usona prophète na toseka ndia ko akolobela ngaye likambo yango ezaga eloko etikalaga maladi mususu ba docteur bakokate oya avec na kundima nayo avec la foi na tieni boko selema ezanga nazo sala te Yesu azo sala bamuso bazagi na biloko na kati ya libumu ezo senga bazala opérer soki nazo bo batu moko ba okisaba yebi na toucher c'est mal boko boyi mbala moko opération et salami sur place amen bamuso bazagi na sida batu bazo kandenge nazo loba naza déjà 12 ans awo na kinaga bantu nazonga batu bamunaka miracle na bantu vile memba ba pesanga tere munene makasi balabina weza kuna na zo Kinshasa te nzambe alibizonga Kinshasa otemela nation yango wana zawa lelo toujours ndenge nzambe azoloba na otemela nation élection seke ko salama trouble te tribalisme te ozana parti nayo oyazana parti naye kulingo beta batu ya parti ya moninga te ubyo kase bango ko basala campagne te nzambe aboyi nzambe ayebisinga likambo ebombe na sim soki muzo sala tribalisme soki muzo ba batu bawe bakoleka te mbaka bisotoleko
tika soki bakusala élection bavote oyo akoza na grâce nzambe apesi aza la présidence ala ye mais mo arrêté batu teke basala campagne na bango te nzambe alobi simana biloko wana soki mo sali biloko nzambe aboyi ebomba maga génocide yango ebombami nzambe alingi te mboka na biso ezala kome mboka ya Rwanda oyo ebomanaga makila etanga ma etonda makila nzambe alingi te yango atelemisi ngai soki bato bakufi mingi eza na mutu na yo kende mbango loba pekisa bato tribalisme pekisa bato babunda na ta élection ube babetama ube basala baninga barrière nzambe alobi pekisa bango ava soki bakusala élection na bango basala biloko wana ya kusala baninga barrière te il faut sala na paix yesala na paix oyale kakende oyale ka campagne na kende usala barrière ya mtu fulani te soki nazolo bangana nazo se décharger pour nzambe alo ni makambo satana a préparer pour makila batu etanga toboyi makila batu etanga na élection yo na kombo ya Yesu amen soki osali matoi makasi otindi batu na baba kubundela baninga yeba makila wana kozana mutu nayo po déjà na lobi ndenge nzambe ayibisinga yi nazo se décharger soki olingi obenga ngaye comme président de la République tosolo na upona mboka oyo soki oleki obengi ngaye soki oki ozana poso benga ngaye lero oyo obenga ngaye soki obengi ngana mabe nzambe akola kisangaye soki obengi ngana malamu nzambe akola kisangaye soki okutuna na hôtel de ville ta André Kimbuta le bagabalu kangaye tosolo na bango na président de la République Joseph Kabila atindaga bango okoki koyeba eske asolo nzambe asoloka na ngaye baku répondre yo ndenge tosolegi na bango mais basala indépendance nationale te na nzambe alobeki pouvoir ya Joseph ekiti na koma mikanda na memeleye na lobana ngo na télévision Félix yo mutuza na place lero na zao Félix ozo kandenge na zoloba esio oyambinga depuis 5 ans oyo okomi na suka ndenge moko na Joseph ambaga ngaye mais no komi na suka esio zana bezo ya mbangaye ubie oya koleka ye mtu akoyamba ngaye mukeneka bisika mingi mukeneka wapi epa ba prophète fulani bino moko mumuni na bakati na bango bamuleko ba prophète na bino de nation bakenda na bitumba te menga na keneka na bitumba na yela bino résultat na 2004 na kota na nation wala na lakisa livre prophétique de na tambulagi na pe kotaga batu bavandaga Joseph asali combien des années atari tumebandiko ibandi ukende ayamba ngai teme na mkeo yo na se présentaka ba monega lumière bitumbe selaka na keneka partout na avion sans payer ya batu ya libanda ya barisi Antonov na même message kama campagne lugusha kitutu po ba monega makambo zambi asali balobi yes na vraiment répondre buda na biso a répondre te yango biso to ndimio bando kenda avion na biso partout est-ce que tu mema ba commerçant on peut message na mataka avion na zana fait de route o bapisanga l'état ya koma Kinshasa tana koma murefulenga ye ba autorité mwambinga biete awali susu ndabe albinalo baba bangaye pona nation na sala musala onzambi ala kisingaye Paul begina komuna président wa république il faut na mona ba gouverneur na batu mususu pombo kevanda eza musala Yesu apesingaye na tawana na senga bino mbongo Yesu bani kutambu nangu avia Yesu okuliana ngaza gia Yesu tile lomo église ya ezwanga ite comme prophète au monde auparavant même en Amérique ba prophète va protéger na église bango balisaka bango balisatisaka bango mais Yesu yemo kwazo s'occuper na ngaye église ezo sala jalousie ya ba prophète eza malamu te ngana za église on albike na ngo na vendredi tous les nations mais Yesu albina na loba kena na sala église te apesinga permission ko sala église te mais nazoka Saint Esprit na kati église ya seleza na tawana lelo za selpa pona bandaga église na école de dimanche naza mwana muke na kola bongo nazwa Saint Esprit nazali baptisé na mayi ebele na kati ya seleza lelo yango za selpa yango nazwaga ngulu ya nzambe kusolina ngaye ezangulu munene po atotenga na moto na yebi vwawane ko kende sikate yango kwenda Kinshasa les occultistes balingite bakolingate bamba musali komengaye bakolinga bavanda na yebo ite bakolinga batira batu mususu menzambe azana posa bango moko baya pembeni na ngaye tosolola question sur question
nzambe yakubanda kurepondera amena. Amen. Yango makamu mke na dobi. Matondo mingi le prophète de la nation baza kolanda biso tellement ebele ba message eza kokota mais tokotanga yango moko. Question na biso mosusu ezali depuis prophète a yamba Yesu na vie na ndongo to betela biso parcours na yo ndenza makomisa ko mosali na ye. Est-ce que message ya liboso zwa ezaka pour la nation ya Congo ou bien des choses zwa pe pour na bamboka mosusu? Nazwaga na mboka mususu na lasika message na mboka mususu na journal. Na journal mingi na komeka journal, na lasika message mususu. Kome ndenge batu bona tribalisme zangu epana biso yango moko, nzambi aboya yango na mukili mubimba. Kule bakeba ninge bakotege epana binote, bakenda soba ina vana romana mukanda na bango, kutorotire bango na mboka na bango te. Ezaba ezoma ndepana biso, peza eba ndepana biso, tina monde entier. Eza kwa keso kibatu ba yepana bino more fule bango. Mutu yo saza mutu atoza mundele oza nani? Amerike kome nani? Force na yo yebageza na se ya Nzambe. Oya tindingaye. Momo na mutu nyoso kome ndenge muimona kabino nyoso. Po bango yesu bauta na Adamu na Eva. Na yebi batangi mingi, bazana siansa mingi. Babi sanga mutu mususu autaka wapi? O bazoti ya pembeni. Auta na kati ya Adamu na Eva. Oyo mutu Nzambe asalaga na image na ye. Po mutu azana image ya Nzambe. Atiane loko na kati na ya kurezone muke ya Nzambe. Na kati ya mutu wana Nzambe azolinga mutu na ye ba respecte ye partout au monde. Asala na image na ye. Azana posa mutu wana azala respecte. Soki akoti na mboka bino na mukanda na ye normal. Ifone ya tambula ndenge batu musu bazo tambula. Ifo tunga ndenge batu musu bazo tunga. Ifone azwandaku ndenge batu musu bazo zwandaku. Ifone asala musala ndenge batu musu bazo sala musala. Soki aza mungunya te, soki aza mungunya kusala mabe, akozonge ifazonge pana bango. Mais soki aza mutu normal, wa kusala misala ye privé, ya kusunga meme l'État, Nzambe alobi mutu wana il faut ba protéger ye. Sasa bino batu mike. Soki mumuni mutu nzamba, mokulingi moboma ye. Mokulingi mobeta ye. Nzambe aboyini kabola. Soki osali bongo, okozala modi. Okozala modi. Yo mokozala modi, eza nation yesu mbimba te. Pozo sa yango na bukuku. Ozala mokozi ozala mutu muke osali mukuku abomi mutu wa batu o arashena biloko na ye osali mabe o tortireye asali eloko moko te asali bitumba te abomi te avandi na ndaku na ye na famille na ye ubiye moko ubiye na kati ya nzela asala commerce na ye ubiye osala business mususu mais asali mabe te bino mokoteliye mubomiye Nzambe alobi mutu wana abomi ya kozala modi na Nzambe yemoko okoloba ke nation mubimba te po liso Nzambe zo mona partout soki na biso Nzambe amonaka partout ndenge na ibomba na boyo kwenda na message ya Nzambe nazalaki frapper makritika la boy tout droit na maboko tout droit bakagilanga na banzete ba memangana na hospital tongezo lekate kisimoko etala kate tina bimana kati ya nzoto ya Nzambe ayibisinga na ibisabatuke moto ya kutumba batu abasalaka mabe ezali yona ngaye tokima kusala mabe toza na bolingo Nzambe alobi nini soki ozana bolingo te okomona Nzambe te ato bondeleka mingi ato pressure mingi atayo zana mituko ozana makambo ya kirikiri batu ebele na église mais ozana bolingo te po batu muso ozana ba église tonda mais eza puissance ya Nzambe te ba mingi baza batu ya banganga bakisi mais basali église bazo ibomba na kati ya basana Nzambe oro ba baza ba l'occultiste minene yeba Nzambe azomona yo yeba moto wana yo mutu ibombi na kati ya mabe yo nangaye tosala mwaya kuserepantiri tosala mwaya kozonga sima na maboko ya Nzambe totika masumu eteka Nzambe musika masumu eteka mutu kuzala enemi ya Nzambe meseki totiki masumu yo nangaye tozala baami ya Nzambe bana ya Nzambe ko yele biso makambo tozoluka Nzambe akumama. Amen, alléluia. Totanga ba message ba côté la biso. Bonsoir ezangai frère Marcel Nansele. Na prophète ndenge nini apesa biso adresse na ye frère na Marcel Nansela tout ça ko komona le prophète de la nation ndenge nini opesa adresse. Merci tolengi semaine prochaine parce que est-ce que nazo uteza musika na Congo central est-ce que na valigi muke na ferme na ngaye na sala misala na ngaye mais Nzambe abimisinga kuna nazana Kinshasa bajuru oyo nazolo kandenge na koza na place na ngaya bureau est-ce que nakubanda kuyamba batu abaza na posa na ngaye to solo la Nzambe ensemble
bamona nzambe ndenge asololaka na bato na ye. Alléluia. Tolingi to rappeler bino le numéro ya prophète eza affiché na ba itandoiki na biso, numéro ya liboso boza komona wana piste 243 biso, numéro ya liboso boza komona wana piste 243 81 76 53 81 73 81 76 50. Wanande eza numéro ya prophète de la nation. Ba message ezokota tellement ébélé commis. Bonjour, ezangai Nadine depuis Komi na Matete. Nalingi na tuna pona nini bazo misa prophète pona ba ya maye aza koloba makambo vraiment ya bien et puis azomona na ke mutu moko penza nzambe apesi message. Donc ceci est na biso ezabongo mutu mususu akomi. Bonsoir, ezangai merveille depuis Sélé. Mutu na ngezali prophète de la nation. Prophète de la nation a Utimboka nini déjà utikoloba wana ebite msunde ko ina retard mais soko ko zonga mwa mukie expliquer pardon si ça alobi o Utimboka nini pe okomaki awa ndenge nini. Merci Zambia kumama tanto au hagibiete ngai na botami na Sud Kivu na zone ya Walungu collectivité d'Engweshi na Zamushi na za munyintu wa Rwindi c'est-à-dire na za Congolais na papa Congolais na mama Congolais nzambe aponegi ngaye eza kulibaka église eponaka ngaye bien na kenga na théologia yemo kwa fursa ngaye na sale misala par la voix na ndenge na yagi ayebisi kende na nation mais na tourner place mingi ba malade mingi babikaki na bakufi na moni bakufi 4 ba telemagi abazana grâce ya kozonga na batwana baza viva na ndenge na komi awa na pona loba makambo ya nzambe na nation bampeshe ngaye na za komi na komi mtu wa Kinshasa passe na komi na 13 ao na nzambe abimisinga mukiala be kendo pesa message na bandu muvili na mema batu na stade nzambe abenire batu ba pesa nga mukanda ya kutinda batu na stade batu ba église nyoso ba mbagangaye na bandu muvili na tawana za babali kutamuna ba velo nzambe alabi grâce bitu yekubanda kuya place wana batambula na mitugo menzambi asaliki misala na yekuna basepela makasi balingeginga na bima nazana mikanda meme batu bakonzi ba église bakomaga na bandu vili o bakumisika nzambi alakisi na kote na zaleki ke musala nzambi samagi malamu babeli babikaki batu babandi kubota te bakuma kubota makambo kirikiri nzambi asalagi meme batu babandi kubima enoki balalinga na bandu vili nazaliki na buza batu mingi bayibi pa na ngai siko nazaliki na buza eske bapesanga concession na ngai munene na bandi kusalisa meme mabanga na kati ya concession bapesanga ngai comme cadeau nzambe alibi eza salaire nayo ya musala osalilinga yao na bimakuna antuka nzambe apesanga salaire ya malamu na kati ya mabele nzambe apesanga kuna na bandu luvili eza kula ke église pesanga mbongo be batu basanga mbongo be bakomanya na mbongo kuna yes yemoko na sala 2 ans et demi. J'espère batu bazagi na bandu luvili bakotemanye ba moniki musala ya biri ya prophète birindwa de nation et salbaki komana na nation ya bandu luvili to salme mina repentance ya bandu luvili taba mbingae bitumbezaligi mingi kuna umbadiko kango na tawana ne nzambi anetralizango na tawana babandi koka ndenge nzambi alibagi message ya bango ezaliki kolobake bakitisa masumu ya solo ba se repanda na tawana na tribune nzambi akumama na tawana ti nazongi awa Kinshasa na kondena musala ya kulandela nation na komi na 13 c'est-à-dire na komi comme mutu wa Kinshasa atana keina bimi na izonga menza nda permeta tena zonga eske na utaga saba yamba ngaye po alobekisa ki alinga zongi sangaye yango bakomona meshaseri na ye pota ezata moko za alobaga zonga nayo bayambi yote nakoboya ngana la kagate nakozonga soki alobi yamba kende na yo bayambi yote yango alobi kende lisusu papa prophète Mbappé la liboso. Allô, bonjour, obengi biso wapi kombo no nani? Allô, aux en direct, maman obengi biso wapi kombo no nani? Préoccupation no ezani ni na émission na biso tranche spéciale chrétienne okoko lobani pour na sujet na biso mokolo ya lelo.
Hello, vraiment, dans ce qu'il a na prophète de la nation, en tout cas, dans ce qu'il a appelé l'émission, la Bino Makasi, on a bien dit Bino juste pour encourager Bino. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bapel les avocats tellement ébélé, dans mes messages, ils ont continué. Bapel ébélé, bon continuer, perturbation, vous mes alliés, monsieur les autres, tapez de zonga. Papa, on peut continuer dans Maloba Nayo, et c'est qu'à tous arrêter. Merci Maloba Oyo, ce que Natelemi Boye, Nanga Nazangi Misala Busalate, Nezandi Akangingaye, Nazonga, Naloba Pona Nation. Je appelle Moussoussou. Allô, bonjour, Obengi Bisso Wapi, Kombo Nani, tous en direct. Oui, allô. Bapel est tellement ébélé. Allô? Allô? Bapel les okota tellement ébélé, ils ont ça la vraiment perturbation. To continuer ko benga le prophète de la nation azawana pona ko répondre na ba mituna na biso nyonso oyo toza kuluba pe message au prophète aza ko pesa biso ekomati et pas ba konza mboka na biso moto oyo nzambe atindeli biso ye azana maloba moko ya bien oyo ko silisa bitumba nyonso na mboka na biso to mona appel mususu. Allô, bonjour, Obengi Bisso api kombo nona ni participation les années émission na biso. Na bengi dino na bandal là. Oui papa, toza koyo kayo. Vous tenez la émission et la souka pour vous tenir là. Vous bandit vous motion. Il faut voir passer l'émission de la souka. Ok, merci beaucoup. Na bapel na bino ndenge eza kokota, eza tellement ébélé. Tozo continuer to ya bapel à souka. Oui, allô, bonjour, Bobé Bisso api comme on a allô? Perturbation accueillie. Oui, le prophète de la nation, Batbazako Benga vraiment belé, Batbazo sepela na message na yo, peuple vraiment donc sepel le message on Nzamba pesio, moto on Nzamba tindeli bisoye pour na webi bitumba na este banda uta kala eza lelote, eza loko moko to nyo kwami na mona mboka na biso engumba ya Kinshasa, Congo République démocratique du Congo. Nde ya bongo Nzamba yokeli biso mawa atindi mosali na ye. Alors, na biso o Nzamba pesi ba autorité ya mboka na biso prophète ye azali boyamba ye boyoka nini oyo prophète aye nango eza azarte eloko ya azar na mokili ezalaka te ntango prophète aza koloba boye bozwa te ya kozala na ye boyoka ye bien mpona moya kota nyonso ntina kati eza te oyo eza etando eke balobaka nyonso te bokutana na ye mpe boyoka nini oyo Nzambe atindi mpona esisa makambo wana nyonso. Papa tokomi na suka ya émission na biso toza kosenga mwa liloba moko ya suka na mokolo ya lelo po toyebi ke eza jour ya suka te le mercredi oyo ekoya tokozala na oyo lisusu me na mokolo ya lelo topesi yo maloba ya suka eza nini. Merci maloba ya suka eza koloba ke bakonzi soki baza na posa ya pe ya Nzambe po mutu apesaka pe te Yesu apesaka pe so bazana pe bazana posa pe ekota na mboka na biso bayamba ngaye na sala musala ndenge ndazo la kisangaye po alobeki na banda na président wa république na kitana ba gouverneur na assemblée place beleza de la kisangaye za musala munene ndeza musala munene mais na banda na numéro 1 jango Nzambe alobaki Nzambe ye mutu afuta kangaye ba obligé bino teke ba kofuta prophète boy soki mutindi nani na ambassadeur na bino be mutindi ministre na bino mo akampanya ngaye na avion na mpongo menga na yagi awa mutu akompanya ngaye za Yesu na mbongo na yeye ngona yakati lelo bino baza na posa mwamba ngaye selima
Amen. Amen. Matondo mingi na prophète de la nation, matondo mingi, matondo na baeban sobozu libaku ya kolanda émission na biso spéciale plateau chrétien na mokolo balelo pe yango ezali sukate to ko continuer na ba mikolo o ezali koya bozala toujours ba téléspectateurs na biso yo bolingaka toujours un spécial tranché matinal. Matondo mingi na les grands réalisateurs na biso na moni bon Christian Touré na baeban so ba participer na biso na spécial plateau ya lelo na moni bongo Myriam Awoto Tito journaliste international na moni Dorcas et puis ba technicien na biso merci mingi matondo mingi to continuer na mikolo ezali koya bye bye.